Bonjour la famille, bon déjeuner de ce matin. Bon déjeuner, coucou la famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien. Shalom, shalom, homme de Dieu. Bachantre de l'éternel, Bachalom, Bisika, Bizubino, Boboto, Bondeko, Nakati Yamabota Nabino. J'espère que tout va bien. Moi aussi, ça va. Voilà, tous en moi, place tout vanda, tout sur la mon bouquet, juste pour la conscience. Voilà. Yenge na bande connexion ya Bundu dia Congo na église ya PV ya Longo. Voilà, shalom, et shalom. Voilà, toute tendance confondue, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment, nous avons présenté ma condoléance nanga na famille au baouti fait la journaliste et mounene na katia RD au sokobenga ngoni na katia Congo toutefois. Auti kokufa babomie na bakulu na asisek musala na 23h bande konanga kozonga zozonga azu moto bakale bango na nzela babomie balobi pembeni ya kan kokolo. C'est vraiment triste parce que normalement ba misala butu ndengwana il faut bazala ba voiture oyo eko ba transport oyo ekene kotika bango na misala yango atango tozoya tozosolola mwa moke tozolinga mwa mboka na biso ekota mwa kimia me bino bato oyo so mpe bato lobaka boza mpe mitema ya mawai so mpe bozaka mitema libanga so mpe bozaka mpe bandoki toyebaka te bobandi koya koloba ne juge pas koseka amida te moto aseki aza te me bato wana bazosala mboka mabe makasi ye sur les plans kindumba mboka ezokende mabe les plans moyibi mboka ezokende malamu te soki moto aza na mwasi ya malamu ye bakazo conseiller mobali na ye mobali wana ata lelo ayoki te lobi kuna ayoka yo me bango baza wana mabumu na bango alors so babeli maboma problème na bino eza api donc bandeko nanga botala ndeko mwasi wana bango baza na ba 5 voitures ba 10 voitures na kati ya bandako baza na bandako ebele mais pour la basomba kaka véhicule ata mibale pamba mibale ba engager même 2 chauffeurs bien 4 chauffeurs mosu basalaka na tongo bamosu tour à midi pona kozwa ba journaliste wana kokende kotika bango kokende kozwa bango mais ezalaka te ata bino moko vraiment journaliste azomata na moto donc mosala yango ezalaka nango so na ntina te moto ozobaki journaliste aza moto ya honneur moto azoleka liboso ya bato fo azala présentable il faut asala boye tala ndeko mwasi soki abandi osala na ye na ndako ndenge nga nasala na ngai na YouTube boye ta moso alingaka gagner kutu plus epuis liwana elingaki ke ya te azokende kosacrifier vie na ye mpo na salaire moko boye ya ba 100-200 dollars ya mosusu ka ba 250 dollars mais azosikisa na butu makasi ba 23h epuis amati na moto ata bino moko boyebi na Congo d'abord courant eza mobulu ekatanaka na molili wana donc bandeko nanga kaka ta musuka mwana moto wana oyo pesa confiance ta musu azana mwana moto abengaka ka ye wana pe mukolo mususu pe abalukeli yo pe kaka kuna confiance eza te bandeko eza pasi epesinga pasi vraiment gouvernement na biso ministre ya babenga bangoni soki ya média et ce qui est information, please, ça la demande, il y a un véhicule pour na batuna yo. Parce que ceux qui m'ont à koufi bongo, fui fongo la misu, et pesa maïle. Bande kolangai, na yeka koyeb sabino ke, batu ebele, bozolo batu ebele kutute, mouke kar bazolo bake, abeli libomate, a posté vidéo na e, to moni na page na e, eza ba vidéo ya kala. Bande konanga eza ba video ya kala ba video nyonso bango ba bimaka na kamere ba keboy ba ke restaurant ba bimi mission de service ba publier kango ta eza na mona téléphone na ye lokola ba monike voilà siko ninge bimi boy to bando publier eza ba video ya kala azobela bon na sela bino moi petite analyse na tongo awa bande konanga avant na tia analyse yango tochana no bokecho azali mukombata munene ayaka na information pamba te pona akokoma disqualifier ayaka fo azala na crédibilité na ye soki ayeko loba likambo cela veut dire que ayoki yango na ba source sûre biso pe to côté sous-marin pa ya ba proche pe ya caméra to côté balobi oui maman mutu ezali
ya koningana. Maman a côté de dépression et puis c'est liboma. Liboma ezana lingala. Lingala ezali liboma, mais liboma ezali na ba degré ebelé. La folie ezana ba degré belé. Ce qui boye barate dépression ezali pe leki ya la folie. Azape na kati ya folie. Ba Alzheimer, ba bilo belé. Et le ko yo sezo toucher mutu na yo ezali ko balola yo mutu. Vous comprenez? Et comme à folie. Bande konanga mamso mon appelle mamso zolo baloba ozo yeba lisuma kambute ozo kende boye oyebiso ko chocolate surtout liboma o peza liboma ya kindoki wana mingi elinga mto chocolate elinga mto zanelamba kitoko te même balatu elamba kitoko bo comprendre 2 jours ezebele elambe toboki elambe baby parce que wana est-ce que za liboma ya ba démon ndeko mwasi Amida mwasi ya kamere azana liboma bande konanga ponani bolanda boyebi ke kamere ninga zawana 3e mwasi na ya beli liboma ezali Amida to sukina wana toyo kana luboke chulisusu bande ko bola ike video bo partager ba o bozolo bake ne pona nini la danoise ba muso bazo balanga ne juger point na ba commentaire peuple zoba boendeni soki yo oboyi na yo ko juger iza yo olobi ke yozo zela na yo lola okota no lola kene kokota lola na yo est-ce que ba biso ke batu nyonso bana posa ya kokota na lola wana ba yemba ka 24 heures soki 24 heures c'est 24 heures ko adorer ko yemba batu nyonso bana posa na kota soki yo zana posa kokota lola yo na bana na yo koya kokotisa mutu lola na makasi te pona oyebi vi na ete me ngana lola na ozala me yote mutu koya koyebisa nga ne juger point soki esika ona nga na lingi na juger na ko juger mboka na biso ko beba kaka pona bino bato ba lola boza na compréhension ya Bible sugole nga na linga te soko tanga te ato soki na 4e humanité ko tanga ka Bible wana te français bakoma kuna balingalo bakoma kuna eza na niveau na yo te yo salela ka 10 commandements suka wana zela lola na yo kokota kate ne juger point nya kaka Bible wana pezo tinda su ba juger bato yo za na verset na nga pe na verset na nga mboka wana ndenge zo beba wana kamere makambo asalaka ba mbongo wana nyoso ekenda bazongise do bozo mulongo ka normal peuple wana baloka bino mutu loka bino akenda na yebite so baloka bino na nini ekota bino na makila etali bino yengo bomona ngana linga ko kokota na politique te na yaka te pona bazuba baza tellement belé boko comprendre le mot eza passé mboka ndenge nini bazoba mutu ya ndengwana yena mobali na ye baza bato boko bazo mérité ba pendre bango même bazoba bomi bango parce que mon mbongo bayibaki eza même quelqu'un même na bana na kati kuna bana na bango mais bozo ki la bango ka mawa soka beli liboma akini ko se faire soigner siko mawani boyo kilaye bino bat bo pese liboma ou bien ngam na pese liboma ngana zo seka yete mais ngana zo ba vérité ndenge ba o vivre na ba kisi do yo muto zo kote la ye ozape mwana nzambe te parce que nzambe même yemoko alobi même kutu bataba kisi bongo bo pesa ba ngombo tete nzambe bo kutu moko ayoke la batu mawate mais bino peuple mo malika moke bozo ke mawa nini boko yokela ye mawa ya nini. Est-ce qu'il y a des Congolais, Congolaises, des pères et des mères d'abord? C'est ça, les Indiens. Hein? Comme on est comme Indien, pour les azos comme Camérité. Atika na griffe tata na e, azana makila Indien. Allez, mawakaka, pourquoi? Tika pa bela maboma parce que ce n'est pas normal. Mbongo yazanango azapena ba ONG ne ba kosa bino ezaka lokwa kosaka kosala kaneti semblant ONG kosala ni na mboka wana ONG kotonga banzela ONG kopesa pesa ba soda mbongo
ONG est-ce que ba soda wana ti batika ba kuluna ba yiba na bango boyebi te que ba kuluna na bazaka ba camarade ba soda baza sima na bango kuluna soka kia papi machette ayibi téléphone ayibi bo azu autant akaboli na soda bino boyebi yango te. Allez, ONG siko epesa ba kuluna combien epesa bango combien oyo bazwaka social bozana poto ebele botala nga boya na poto bozwaka social mais bosala makambo lokwa boyebi le côté mutu na bino eza ba sardine bakata bino mito etikala na Afrique mito na bino esalaka te même na poto mito na bino ezosala te désolé eza bino te bokoki kokotela bato wana bokoki kokotela bango te mais bokoki koéduke bango tokoki mpe kofinga bango te kofinga eza na efutaka te nana kovanda te na finga Mida na finga Kamere na finga Chilombo na finga Mama Denise non mais tokoya ko conscientiser bango ke mama mema boye ye moko conscience na ye a osepela malgré ta muso koloba te parce que bato muso balinga ba conseiller bango te ye ba muso conseil eza lokola injire lobi nga sala ke mission nga place ni na sekate yo ndo pekisanga ko seka na sekate donc na yo osala émission pour azwi liboma na lela mpona yo azwi liboma aza na liboma basi nyonso ya Kamere babelaka maboma mwasi liboso ya Kamere abela liboma mwasi na mibale mpe abela liboma aza na Afrique du Sud bomoni mpe ndenge aleka na dépression amela 5 fois poison déjà so komi na idomela poison tu as une folie à la tête mutu ne komi déréglé ata omibomi oza liboma. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que la folie? Vous avez une définition d'ango? Akomi liboma. Bachaki na centre batama boma na Paris. Ok? Voilà. Amida bela liboma. Voilà. Mama ebale asayi. Amida Chati. Oya botakana Jaberdel. Asala ki vinae. Azalaki mwasi ya frère nanga Jibe, mama ya ba Soraya, mama ya ba Junior, mama ya ba Daïda. Abela liboma Vital Kamere prouve ngai lakisa Amida Chati lobi. Jibe a confirmé en haut. Amida ulindaka mbongo moni bakisi. Voilà. Amida Vital Kamere soki na kosi lakisa Amida lobi. Vital Kamere prouve ngai lakisa Amida Chati lobi. Bande comme on tata vidéo oyo boti na ngo Vital Kamere. Ça fait dans 1 mois ba mema emba muna jet. Ba kene ko tala ekuna baboyi bato bakota. Amida Chati abela liboma. Amida mwasi ya Vital Kamere. Vital Kamere abelisa Amida Chati liboma. Amida bela bina liboma ya fou. Ata à l'hôpital ya batamaboma. Bokamu yango. Ah, boketu yango. Bon, ata bona sikate. Vital Kamere. Lakisa ngai Amida Chati lobi. Zoba kamera. Lakisa Amida te Amida bela liboma pena liboma ya fou. Aza na France na l'hôpital ya batamaboma. Liboma ya fou. Liboma ya fou ko. Liboma ya fou. Amida bela liboma. Mama ebale akai. Amida Chati. Liboma ya fou. Oya botaka na Jaberdel. La folie. Oya salaki vina azalaki mwasi ya frère nanga Jibe. Mama ya ba Soraya, mama ya ba Junior, mama ya ba Daïda. Abela liboma Vital Kamere prouve ngai lakisa Amida Chati lobi. Amida ulindaka mbongo moni bakisi omoni Amida Vital Kamere soki na kosi lakisa Amida lobi. Vital Kamere prouve ngai lakisa Amida Chati lobi. Bande ko bokata vidéo oyo botina nango Vital Kamere. Ça fait dans 1 mois ba mema embangu na jet. Ba kene ko tala ekuna baboyi bato bakota. Amida Chati abela liboma.
Amida mwasi ya Vital Kamerhe bande ko ba bolingo ngana zana ngai lelo mois pressé ndaye kaka nanu ko yebisa bino ke azali troisième femme oyo ya Kamerhe abele liboma mwasi na ya liboso abela ka liboma longola bilamba ya mibale abela liboma kota dépression si dépression azan Afrique du Sud kuna bo oyo bolingi te bolanda na bo beta bokomona mwasi na bela dépression amela ba poison oyo ya misato aza lokola troisième femme ya Kamerhe abeli liboma Jibe Piana yebi yango boyoki bien bokechu foko analyser alobi camarade na ngai Jibe Piana papa ya tel akwai même pas kotanga bana ya Jibe soki makambo eza lokuta alors yo muto zozongo lokuta tikala na lokuta na ona ndaku na yo na bana na yo ezate ernyo soko ya koma ngai na koseka na ngai parce que Congo bazo nyokola ba peuple ba ONG na bango lokuta amida zana ba ONG lokuta le sakabanani ele sakabanani kuluna ba kuluna insécurité totale jusqu'à ce que ba bomi journaliste mais bozo ya kakoyokela bango mawa mbongo ebele wana kamera yiba azongisa ngopete l'état pe katela ete ke zongisa katanda na elokote ye wana bazwe so ba pesi ye musala ya munene parce que ya na koko diriger ba nani oyo na kati ya parlement donc eza vraiment compliqué mboka wana ale bino nyoso botika li bwana suscité soki ozana poto ozolia fromage ozolia boye ozape na bandeko noza kutu na mama na yo na Congo oyedaka ete otika yo sundola yo mais munoko kaka boyokela ye mawa bosala ye boy mawa toko yoka te ngana ko yokela ye mawa te il faut bazongisa mbongo ya kesa ya l'État baninga pe ba s'en sortir bango bazo préféré balesa bambwa ya minene na kati ya bandako na bango bambwa bazolia ba 10 kg bangombe par semaine ba 20 kg bangombe alors que ba maman na biso kuna ki sasa ba sai ba 10 ans ba lia ka msuni ngombe te mais bino bwana souci na bango te yongo na linga ko kota politique te parce on a côté politique bino na ite so boko komala ndeni boyoki botika bikota kota botika bilobela abeli liboma azali troisième femme ya Kamerhe azobela liboma donc le Kamerhe penenga zawana il faut mi atala bien eza clique na bango na yebi pe mutu moko aza proche ya Kamerhe mwasi na yepe na Belgique abela liboma eza ndenge na bango yango na vango kene kozwa pe mubali il faut yeba mubali ni ozokende kokota kokata seko mwasi na liboso abela ki liboma aye ana etali ye ya mibala yeso abeli liboma etali ye yonde mutu okozala épargner na bakisi na ye na modèle ya Kamerhe epesi amida liboma boko aya vraiment aya bomone video ya kala bazotiela bino eza ba video ya kala te ngapena na ba video nangi bele ya kala na postate soki pe na lobi lelo obi naza malade na badi ko poster boko yeba te botika bikota kota ok soki okondima te kazana liboma ovandi me ngana kondima yango po jibe ye moko ayebisi yango bokecho ngana bengi na bi albi jibe ye moko mais vous que jibe na France à quelque côté les baboy aye moko ayebi et puis ngana ye koloba basili satu babela mibale babeta li babela liboma basa Kamerhe donc il y a quoi troisième femme ya yanga na tiki bino bo partager bo partager mission bino bo comprendre bo sala ba analyse baza bato koyoki na mawate mais baza bato ko conseiller ki lelo soki moi sona akomi na conscience ayeba ke Nzambe alingi a population balia malamu mundele atazandenge ni azoyiba mais tozo lia bien bande konanga ozo kamoke ndeko emati okipe na social ozo sola na bango bazo nga ba aider yo
ozanga te eloko kolia te boyebi ke bato mosusu awa na yo ke bapesa bango meme babon ya kokende kozwa biloko kolia ofele parce que bakolinga te olia te na Danemark na décembre awa bakokabolela bato biloko kolia église oyo babengaka yango armée d'Isali nga ntango nazali kuna na bando kezwa biloko nanga kolia babon tobandi kokende bakopesa bino babon bokozwa tala biloko kolia bolena Noël biloko etikali na ndako babon wana bazwila yango ka alcool te cigarette te mais na Congo kuna bande konanga eloko moko te na basoso bazaka lisu na nzela te nde tobande okola basoso bazoleka koko bazaka esu te bania okutu te bambwa bazaka su te bazolia tu bande omi bakomi kolia na bampuku na ba chauve-souris o baliaka te baza baveugle mais bakomi kolia bango mpo na nzala bamsu bakomi kolia même koliana bamsu bakomi kolia soki mutu bampite likolo bakati liboko bakenda koboka ngo kote kuna campus kuna batumbaka ngo bato mo babimaka kuna wana kutu nanu nga naza na Kisasa bakomi kozwa misuni wana bazolia mutu bakati likolo bima batofina mais le kaka merci Seigneur olinga ikangana ya na poto en tout cas obandi konanga botika li patient na makambo ba idea boye bato ba osala mabe na ebite do bato nyoso ba yiba na Kongo na basala mabe so ba comme maboma bino bo sepela boyo ke bon mawe bino ndi bokota lola te na ba mawa na bino wana ba kokati mawo yoso yokela bato nzamba oyokelo mawa nzamba yokela mutu mawa te tambola nde bosembo koya ko yokela mawa okati okota lola te lola pona okota ngweza boye akwa na bakaya muti en tout cas bonne journée na bino, des gros bisous na tiki bino vraiment bye bye. Voilà, partagez, likez l'émission et vous allez bien bambote na batu nyonso ebele mama ya Marie vraiment na kati ya Belgique bambote na ebele bandiko ya Marie awuti na Gana Bosana ndeko moka senga numéro ya Marie na Allemagne na otinde lao ya Marie uta Chine ayenda biloko ya kitoko Noël yango biloko bien ba sac ba nini ye kaka première qualité alors benga ye mikolo na ayebisinga na Belgique kuna ba police ba komi mo ebele ba moye ba teka vraiment bien ezate alors bato bolinga lem so keyo futu tike na yo okomi kuna okuti ete vomie senga numéro na pesa yo et puis et kosala bien makasi bosala na ye rendez-vous ndenge nini ba oteki la po côté kapenza et koti mobulu comme le quoi na Château Rouge ba police belge ba comme côté la bango na kati ya galerie koya ko libazoni ngaba teka te surtout ba griffe wana kitoko ba mikola ba griffe pe bazo foot ba lingi penza te ba griffe na bango ba teka kamondengwana donc yo moka boyebi alors bobengi ngame okoki toujours ko tenter chance na yo mto vani na Belgique ou bien pembe na banzinga ba France ba Allemagne ba Hollande kende okolata kitoko yo mto lula ka bato muto ye azola kiso ba griffe ba komi boy asombi na maison te bon mon place a na maison bon moi kamba moko ye na hôtel aye azola kiso bino ba griffe azola kiso bino boy akende pa ya Marie wana secret na pesi bino kende kuna olata kitoko okozala propre ya Marie azana ye teint noir nzela mino likolo nzela mino na se kaka wana na galerie au monae vraiment au sepela salut otika la bala voilà sans oublier maman Emilia Mwanza. Bisous à toi, maman Emilia. Je t'aime beaucoup. Mimi Ciel, vraiment, ma beauté, zo continuer, kaka. Pourquoi pas? Jolie Batini, ça. Allez, kamata bisous.